Mwana ya Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, a aussi un diplôme. L'école mora munene na scolarité et école wana ezali estimé na plus de 150 000 euros na année. C'est-à-dire plus de 150 000 euros na année. Donc moi na biso wana compatriote na biso Laurent Désiré Kabila, ceux qui to lobi a tangi pendant 6 ans, to a tangi plus na école wana. C'est-à-dire éducation na otanga na écouter les parents naé près de 1 million d'euros ou plus de 1 million d'euros. C'est-à-dire mbongo wana o papa naé a gagné na Congo pour azalaki président na Congo. Papa naé akoka pe kotonga ba école. Mais Joseph Kabila kobana 18 ans na nyonso atiki kotongela biso ata école ya valeur ya 1 million d'euros. Et puis na bolingo nyonso to passion oyo azaka na Congo. Moi na tangi libanda. Bino bato bolinga Kabila zonga na pouvoir. Est-ce que vous allez au courant que moi na biso wana compatriote na biso atangi na école scolarité eza à plus de 150 000 euros na lobby 1500 t na lobby 15 000 t na lobby 150 euros t na lobby 150 000 euros. Oh, c'est injustice, injustice. Donc le seul Congolais où a mérité qu'on tanga à l'école à Nengoana, c'est à moi il y a Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a tel que tongue la biso école n'a pas matériaux, il y a valeur, il y a 1 million d'euros. Ah, Jikaka. En tout cas, jeunesse congolaise, tout est spiritus toujours.